mbote ba mama, mbote ba papa. Bokolanda mission na ngai, tolinga na biso na kati ya RD Congo Info, tokolobela bolingo na kati na biso bato. Mbote ba mama, mbote ba papa, mbote bana. Merci mingi leko bolanda nga, bolanda ka émission na ngai, tolinga na biso na kati ya rdcongoinfo.fr. Merci na bandako na bino ndenge bozalaka, ndenge boyoka nga, ndenge bobenga ngai, ndenge bolanda ngai, esala nga esengo mingi. Na tsaka bino na mapamboli bino nyonso, na tsaka bino na mabondeli na pambola ka bino nyonso. Mikolo oyo ba mama mususu na ba papa mususu babinga mingi bazozwa nga na telefone te po nazalaki te. Siko nasi na zongi bo bazunga na telefone te balinga kosola na ngai me bazunga te batiki ba message na rappeler bango te balimbisa ngai po te nazalaki te. Me nalingi bino mingi so bozunga te bo nyonga te bo kanisa makanisi mususu mabete c'est que nazalaki te. Téléphone nanga parfois ils allaient ba tellement ba benga mingi le mususu naza musala obengi naza musala téléphone eza ndako na memengo na musala te obengi otomber na répondeur otiki message le mususu na oyaboye le mususu na bossa ni kozwa yo na répondre te ozwa ngombe kozwa mabete pardon bolimbisa ngai so bobenga nga na répondre à bino te ou bien so obengi bozunga te vraiment so esala rabino passe bolimbisa ngai na kombo na Yesu toza bato toza parfait. Lisolo nanga ona ina ngolelo eza lisolo ya biso bato mokili. Biso bato mokili tozanga reconnaissance. Biso bato mokili tolinga na ate. Bolingo na biso ezalaka ya mbebu. Ezalaka ya kati ya motema te. Lokola to yebi kolinga te yango tosengaka Nzambe atonisa biso bolingo. Yango tolelelaka ye moko kolo ya bolingo Yesu Kristo Masia atonisa biso bolingo po tolingana po tolinga baninga po bolingo na biso ezalaka ya mbebu tango nazana yo oza moninga nanga oza ndeko nanga oza mutu toza na yo malamu ozosala nga bien ozoyamba ngai tozosolola bien nalingi yo mais soki osalingaka mwa likambo moko moke nakobosana bolamu nyonso oyo salangai lundi pona dimanche to salimile msumo échange à parole ou bien moi comportement moko ya muke kaka obosani bolamu nyonso moninga sala yo obosani ba sacrifice nyonso moninga sala pona yo mais esa iloko moko te za mukite to sa ndenge nini to kolemba pe ko salisa bato te to ko continuer ka kozala malamu na bato po Nzamba sengi biso to zala ka malamu mais to zela reconnaissance ya mokili te po so tozeli reconnaissance ya bato na mokili to banda kosalisa te oya koloba ke na ndako na ye o ndenge émission nazosala oya koloba langa ke azwa problème ote azate biso nyonso tozwa ba déception omona ozana mutu olingi mutu wana ovandi na mutu wana malamu omona le msu mutu wana azana kati na ndako azana kati ya problème ozwi otie na ndako na yo mais mutu wana ye mutu akobima libanda akamati secret ndako nyonso tu ye mutu abanda kofinga yo abanda kotonga yo abanda kobimisa makambo ndako nyonso libanda abosani ke azana problème azalaki na problème oui azana problème ozwi ye ovandisi na ndako na yo mususu kutu bo partager mbeto moko intimité soki bokomi kolala na mutu mbeto moko c'est que eza mutu moko za considérer makasi po balala mbeto moko na mobali na yo okolala mbeto moko na mobali no to kolala mbeto moko na mwasi na yo to na bandeko no soki olalisi mutu ezala ndeko olalisi na ndako na chambre na yo na mbeto no soki mutu wana oza ko considérer ye ndenge mususu mais mutu wana ye mutu akoboma yo mutu wana ye mutu akokende koloba n'importe quoi na kombono mokili eza ndenge wana mokili eza bongo ba mama ba papa so tobi tolanda ka wana tokosalisa te. Les tontons, les tontines, biso na stoyebi que tous en pour ça, tous en news, l'information yamboka. Que ce soit RD Congo Kinshasa, que ce soit Congo Brazzaville, to ezala Angola na Luanda, to linga to yeba makamini ne sale manamboka.
mayele wana epesami compagnie se moko Sepela TV. Sepela TV memela bino ba image live ya mboka Congo Kinshasa, Congo Brazzaville pe Angola na Luanda. Baza wana pona kosepesa bino. Babi tokosuka wana te ka live ya mboka te, mais tobakisi pe makambo ezosala na mokili mobimba oyo eza ya bana mboka. Donc la diaspora congolaise, la diaspora angolaise, la diaspora ya Brazzaville. Na Sepela TV bokosepesama. Na Sepela TV boza réponse. Maintenant que boyebi eloko nini Sepela TV ezali, ne tardez pas trop longtemps. Vous contactez Biso Lelo, comme ça vous posez la décodeur na bino le plus tôt que possible. Promotion la Biso et continuer. Tellement vous Sepela qui n'a mingi 115 livres pour le décodeur plus 6 mois il y a Ophélie. Maman, c'est ça papa, papa, c'est ça maman. Bana, c'est ça boti. Bosomba box na bino ya Sepela TV Lelo na 115 livres na 6 mois gratuit abonnement. Du nouveau, dans Sepela TV, il y a Télé Congo, il y a Congo Brazzaville, et aussi Zimbo TV, il y a Angola. Donc, il y a Bili. Tu continues à faire ça. Pour biso tozozela ba pesa biso merci te biso batamukito tala nzambe nzambe muto aza yemta récompenser biso yemto aza rétributeur ya nyoso muto amokili te muto amokili tango bozana isengo tango boza bien na ye tango boza ko pesa na bozo sala échange wana nde alingio alobi alingio mais tango moi likamuke ko sala ka moi mbeba muke le muso ya chia ba changement ya parole ou bien moi ba comportement okomona vraiment visage ya mutu wana okomona yendenga okoma yo moko kokamwa eza mokili to vivant biso nyoso na kati na mokili to vivant oyo alobi a vivant te azate mais il faut empêcher biso te to continuer ko sala bolamu il faut empêcher biso te to linga batu to continuer ko linga batu po eza mokili esala mandenge wana nzamba sengi to sa ndenge wana donc émission nanga oya lelo na ye nango yango wana ya koloba ke po papa moko abenga nga lobi nanga mama na bengi opona loba noke naza déçu na bato mokili na salisa bato mokili na ndenge nyonso na salisa basi na yamba bato bauta Afrique bayaka ovanda na ndako nanga ndako ezate place ko vendre ezate na tia baona ndako me bato na lelo oyo nga nakoma ndoki nakoma mutu moko mabe bakoma okende kotonga nga kofinga ngai et pourtant tango bautaki na bamboka bayaki bakoma kipa na ngai ngam naza okipe bango ngam naza osala nyonso donc esala nga pasi mingi donc yango wana omoni na bengi mama mpona loba noke mokili oyo toyebi te to continue kosala malamu be totika ngai oyebi te papa continue kosala malamu yo kosala yango mpona bango te yo sala yango mpona nzambe mpe kosala bolamu eza lokwa oza kobomba quelque part bolamu oyo ozosala un jour bana na yo bakofuta yango mpo nyonso tosala na se efutamaka na se yo continue kaka kosala bolamu bango basalaka yo kaka mabe mpe bakosalaka yo kaka mabe mpo mokili yango eza ndenge wana moto malamu aza te moto malamu eza kaka yesu yango na moto tobomba na biso tobombanaka na yesu biso totalalaka yesu totalalaka liloba nzambe ndenge nzambe aloba tozala na bolingo topardone kaka tokontinue kaka ti liwa tokotika te biso lifuti na biso eza likolo epai ya nzambe eza mpona bato te donc émission nazalaki nango lelo yango wana donc tokontinue kaka kosala bolamu tolemba te tozala découragé te ata basali yo mabe ata ndeko asali yo mabe ata muto asali yo mabe ata camarade asali yo mabe ye muto asali yo mabe bato mosusu basali yo mabe te okolemba pe te parce que ye asali yo mabe olemba kosunga olemba koyamba olemba kosala mutu malamu mpona bongo te non tokufi te tant tokufi te lokwa non tokufi te tokutana kaka na basituation ya ndenge wana ti tozokende ti mokolo kokufa eza mokili eza ndenge wana donc tolemba kosalela baninga malamu te olimbisanga tolemba koede te tolemba kozala na bolingo to tocontinue kaka eza mpasi mais on n'a pas le choix donc oyo nazalaki nango ya lelo yango wana mais moto malamu na mokili aza te tosala boni tocontinue kaka tolemba te nzambe apambola bino bozalaka na bolingo mpe na pardon na kombo na Yesu amen.